badisio za nango mama na ngai awa biso toza na problème ba cimetière oyo banda mokile salama l'État acha biso foto ko kunilaka bato awa na mfuki mutu nyonso aza awa na mfuki fo ayaka na mazia ya mfuki mais siko mazia ya mfuki ekoma chaque mutu azowela ateka mabele ya mfuki oyo ba cimetière eza te bazotongana bandako kuna siko peuple oyo ya mfuki ekomi konyonga mai passe osala ndeni po otoka mai makasi totoka ngo batia barobine ezali me mai ebima na pasi ndeni barobine ezali me mai mc ebima na pasi mai ebima na pasi soki esengi ke mai esali 2 ou 3 jours ezobima te bosala ndeni okenda kotoka mai wapi okenda source eza source mosika na wapi na malenga mbidi malenga mbidi eza mboka bakonza mboka basunga biso na ndenge toonyokana na mai bakuluna kobima 3h kokende kotoka mai na se kuna na debuke eza pasi biso bana basi toza na moto oyo akosunga biso te bino bakonza mboka aboyoka abosunga biso na population ya mai bango tozomona na bango bachef de ri ezala bachef de l'état seke baza incompris yango biso tomoni ke soki tozuka kuluna fo toboma ye fo tobomaka kuluna wana na minito mpo bazoyiba dans le vide na bapolisiens baza na kati bapolisiens nde bato bazosala bazotinda bapolisiens bazosala misatu kokota na bandako ya bato na bandeko nyonso bakolanda biso partout dans le monde na kati ya chaîne na bino moko chaîne na bino ya mbinga mpe ya Gaillard Top Africa News na émission na bino bolinga makasi découverte oyo ezalaka présenté epai wa bino Kevin Fataki la dame du cœur le conseiller de la presse congolia et napesi bambote ebele na mon big boss le boss le plus simple Johnson Keto le garant de la nation Vieux Membe le pasteur son Bible voilà. Un grand merci une fois de plus à l'équipe technique. Il y a Top Africa KC, c'est-à-dire au Congo central. Bruno Binonga Herval et puis Serge Mbaki. Voilà. Tozali bongo na quartier Fouki, toujours na kata Kisantu, mais toi na quartier Fouki. Alors nzela bisika totelemi awa, bisika na kolobela, ezali nzela o ememi biso na zongo. Voilà, nzela ememi biso na zongo. Alors quartier Fouki ezape kaka na nzela oyo ya zongo. Toyaki kosola na baimboka parce que ezali makambo kosala batu pasi makasi likambo ya koteka ba cimetière. Na kala tozali komona ba cimetière ezalaki respecté et surtout babanda ko respecter ba mort et lelo eza susu lolenge ezala na kalate lelo bakomi koteka ba cimetière tozomona pe bato bakotonga bandako et to banda oyo kongo kala musika non na kinso kundi muta après 2 ans 3 ans boke kuta place na bateka et makambo wana ekomi kokita su koto na Congo central précisément na Kisantu parce que na mata du coup tout déjà Kinkanda tomona bandako ba otongango likolo ba cimetière et makambo wana lisusu eye lisusu awa boye na Kisantu na quartier Fouki na cimetière en Fouki yango tobaki tokoki kotika bongo te toye po abengisaki biso Top Africa News na kati ya quartier Fouki poto mekepe ko solo na bango matali vente ya ba cimetière et puis ba difficulté oyo bakutana nango awa na quartier Fouki mais tozwa quelques intervenants oyo ba lobela matali quartier Fouki pe vente ya ba cimetière. Bonjour maman. Tika na osimbelo micro yo ça na très à l'aise. Voilà, papa Luzala, ba difficulté nini o bokutana nango awa na quartier ya Mfuki. Ba difficulté za nango mama na ngai awa biso za na problème ba cimetière. Ba cimetière oyo banda mokile salama. L'État acha biso foto ko kunilaka bato awa na Mfuki. Mutu nyonso za awa na Mfuki fo ayaka na mazia ya Mfuki. Mais siko mazia ya Mfuki ekoma chaque mutu zo wela ateka mabele Mfuki. Oh ba cimetière ezate bazotongana bandako kuna siko peuple oyo ya Mfuki ekomi konyonga siko soki mutu akufi ana Mfuki tokokende wapi pour le moment sikoyo nani oyo aza agent causal ya vente ya ba cimetière parce que mutu nyonso ayebi ke cimetière ya Mfuki ezali bisika oyo bayaka kokunda bandeko na biso oyo batikaka biso siko nani wana o aza en tête ya vente ya ba cimetière bon en tête ya vente ya ba cimetière ni doza bona pour le moment doza na l'État
L'État apesa biso histoire to ya ana mfugi pona ko kunumela na ba cimetière. Mais sikoyo batu oyo baza en dehors. Baza na mwa bela bango quelque part, bazoli ko kota na ba cimetière, ko teka bitekela kaka, ko sala makambo nyonso na ndenge na bango kaka. Soki peuple lobby bango bazo revendiquer mabele na bango. L'État kala mingi te akuta ko cha moyen défendi muto ko teka so cimetière kuna azate. Mutu oyo atongaki ndaku. Pour le moment, alongola ndaku na ye, alongola brique na ye, atika mabele oya cimetière ya mfuki. Voilà, siko bandeko oyo bakunda pe ba parents na bango, bandeko na bango, bakunda bango awa na cimetière en Fouki. Ba côté o bazoteka, est-ce que bango bazoya ko réclamer ba cimetière bandeko na bango te ou bien jusqu'à présent bazoye baté nini ozo leka na cimetière ya Fouki? Merci maman, bandeko ebele bazonyonga, bazo regretter. Soko keka na nzela mutuka oyo lekelaka okomona ba cimetière mususu ekomi ko déborder. Ezo sala makambo nyonso komona mutu muwei serke ezo monana ezo pesa mutu nyonso susi siko chaque mutu akundela mutu komi ko regretter ndenge nini mutu aketonga ndaku muwei akufa kuna achanda ko likolo en tout cas ezo sala biso passe ya ngwana kaka mama disciple. Voilà, ponga na yebi ezana bandeko ebele na Kinshasa système ekomaki babino to kunda su bandeko na biso na Kinshasa te parce que après une année 2 ans ba cimetière wana ezokoma banda ku vomie to kendo kunda bango na mboka et lelo yo makambo wana ekomi susu awa na Fouki nini okoki koloba na bakonzo bakolanda biso to pe na bandeko oyo bazuli baku ya kolando en direct à Top Africa News. Merci maman nzamba pambola yo na leloba oyo pesingai bakonzi na biso basala makasi basala ekenge po ezana mutu mususu akoza na discours akomemebeme na mboko mais ezana mutu mususu makoki ezate vraiment yana ba cimetière o l'État tshele biso na mfuki yao mais siko tango tala bazoteka bato pango akolinga te ndeko na ye muwei na ye baketshele ndako likolo ya tombo ezalaka te mama yango wana kaka na lobby place wana. Merci beaucoup papa. Bonne santé. Santé muke. Voilà papa Freddy toza awa na quartier Fouki et moi lisolo moi muke ko beta me ko sala batu pasi pizza mitema ya koyoka ke ba cimetière oyo biso toyebi et lelo boye ba cimetière ngo bakomi koteka yango papa Freddy yo muto fandi kotoyo nini oyo koki koloba par là bande ko ebele bayaka ko sakola ba cimetière le 1er août baye boye baye kokuta bisika bakunda ndeko na bango ndako ezali et ko sala bango ndeni alors nini oyo koki koloba par là. Bon nakoki koloba mwa muke boye eza pena esengo mingi te ndenge ndeko na biso maluzala utoloba donc eza pasi mingi soki na kisantu awa bato bazo comprendre te tout d'abord atako ba difficulté ezali mais jamais bakoki koteka ba cimetière bisika bato bakundamela bon ndeti awa na kisantu disons Fouki wete eza na bisika mosusu te oyo l'État ko lakisa disons bakundela bato bisika bakundaka bato ezali Fouki. Alors eza esengo te bato bazoteka mabele ke bateka ba cimetière eza esengo te na biso tozo sepela nango te donc ou bien l'État azwa compromis mosusu aloka esika wakopesa peuple po bakundelaka bato à part Fouki toza na esika mosusu te na bato bazoteka neza malamu te bateka ka cimetière tosenga aide l'État sunga biso alakisa biso place mosusu ya kokundela bato ke bato babana koteka ka cimetière mpona ba difficulté bapasi eza malamu te. Merci beaucoup papa. Bonjour. Bonjour. Voilà, naebi que posa moi la quartier en Fouki awa. Alors ba difficulté ni beaucoup tana nango awa na Fouki. Ba difficulté ka ya mai ka ndeto zana mai pasi bo sala ndeni po toka mai mimi to maka 5 heures po toka mai 5 heures bo ndo toka ngo ba robinet ezali mais mai bimala pasi to ndeni ba robinet ezali mais mai MC bimala pasi mai bimala pasi siko soke esengi ke mai esali 2 ou 3 jours ezo bimate bo sala ndeni mo ndo toka mai wapi tokenda source eza wapi source musika na malenga mbidi na wapi na malenga mbidi eza mboka bon eza quartier te mboka eza mboka bokenda ba erni tokenda msu ato no ba 5 heures 6 heures siko ozosenga nini epa bakonzo bakolanda tosenga pa bakonza mboka bakotela biso ba pompe poto yeba otoka mai pena pasi
Voilà, alors oza moko ya bateau bavanda awa na quartier Fuki. Likambo oyo ezo déranger bato mingi likambo ya ba cimetière ndenge bandeko ba koteka ba cimetière oyo déjà bato bakundela te ke no parti moko boyo ba mikundela bato te ba oteka o meza ba cimetière oyo déjà bakunda bato me bango ba koteka yango okoki koloba nini likolo nango. To sepeli te parce que za da mutu bakundi place na me bango bazoteka. Eza bien te parce que mutu bakundi fala za na bien. Bango bazotonga bandako likola ba. Est-ce que bino bozo revendiquer te bozo raisonner te ke bosa la marche moko contre bateau ba ko sala bongo tondeni. Mutazala responsable atikala lisute. Mutu batiaki sikonda yebanite. Mabelango ekomaka bitekela. Donc mutu no soyé à côté kana. Bonjour maman. Bonjour. Abo ma fille. Ma fille mambote. Difficulté ni no bino bokutana nango awa na quartier Fuki. Difficulté to za nango donc ya mai na bangungi donc moyen kutute to zola la bienté. Siko mai et difficulté ngo eza da ndenge nini boza na ba robinet te batela bino ba pompe te to mai pompe eza nango mais mai ya kana passe. Awa ba pompe eza te. Mbo botoka mai ndeni. Totoka mai na se donc to ni ataka ba kilomètre. Ba kilomètre on bo ndoto kela côté ni. Kota wenza debuke. Kota wenza debuke. Ah OK, bokenda otoka ngola ba tour to ndenge nini. Totoka na ba tour msu tozola mga ba 3h 4h pona kotoka mai. Toza penza déranger na ba mai. Sikoyo boza pe kaka na kata kisantu awa bakonza mboka pe bali na ba quartier mosusu oui mai ekozala lango ekei mais bazala mo à l'aise côté etali mai mais na quartier Fuki boana difficulté makasi ya mai nini ba koloba na bakonza mboka bakolanda bino to bandeko oya kisantu pe ou bien à Congo central baza partout dans le monde o bakolanda bino à travers chaîne na bino monene Top Africa News. Bon to koloba na bakonza mboka basunga biso pona likama mai. Po tozonyo kama penza mingi. Vraiment, merci beaucoup. Maman. Bonjour Lise. Bonjour maman. Voilà, santé boni. Santé kitoko na ngola nzambe mai ka passe. Voilà, nini okoloba likolo nango par rapport ya o mama lobi yo po vanda na Fuki. Loba bakonza mboka basunga biso na ndenge to onyoka na mai bakuluna ko bima 3h ko kende ko toka mai na sekuna na debuke eza passe. Biso bana basi toza na mutu o akosunga biso te bino bakonza mboka aboyoka abosunga biso na population mai. Ah OK, ah pe bakuluna bazali. Bakuluna bazali obimi na air mabe bakati yo babotoli mbongo mwana mwasi ko violer donc ya mwana kaka. Siko nini obo osenga na bakonza mboka par rapport ya makambo surtout oyo etali bakuluna. Par rapport etali bakuluna bazwaka bango babomaka bango. Po ata bakei bakangi bango bazobimaka kaka, bazobimisaka bango na moma oyo bazwi kuluna to bomi. Ndeti biso ato okana so to zwi kuluna to koboma epena na maboko. Ngana lobi boye mama bon tozo regretter mingi. Po na ndenge tozali awa nde tozo lobelaki kaba quartier se bebi nango. Total ba chef de quartier, total ba chef de l'état, bazo sala na bango mosala moko. Po vraiment kaka nde tozabo toza ko beba. Ya liboso nanu bakuluna. Bakuluna bango ko bunda bango na bango to ka ba shopi show ba kingandi. Me biso na biso tozo bunda pona nini. Ya mibale. Toza awa nde tozaboy. Tozo mona kutu ndenge to kosala ti. Pona ba chef de l'état po mosala bazo sala tozo mona yango. Sikoyo bakuluna o bazo bunda wana soki baye basali ba désordre na bango. Ba chef de quartier réaction na bango za ndeji. Eloko te ba sala ko tata eloko moko te bakumba ka te pe ba lobaka na bango te. Yango tozo mona na bango ba chef de ri. Ezala ba chef de l'état c'est que baza y compris. Yango biso to monike soki tozuka kuluna photo bomaye. Photo bomaka kuluna wana na minito. Po bazo yiba dans le vide na ba policier baza na kati ba policier nde bato bazo sala. Bazo tinda ba policier bazo sala misa tu kokota na bandako bato dernièrement ba yibi awa. Mama na bazokishe nyonso awa. Babeti papa masasi awa ça na minito na Saint Ligue. Alors na minito tozomona ndenge ni to kosala ti. Na quartier Fuki awa bwana souci ati moko te quelque part awa ezate. Souci awa ezate. Toza kaka na nini oyo ya nani Lukaya awa na Kintano. Ko bokoki koloba nini na bakonzo bakolanda bino bo senga bango batela bino souci ati awa na Fuki.
ata tosengi ata tosengi mama ata tosengi eloko eza nango te toseke fo bolukela biso solution mosusu toza na pasi nde toboyi bisika basimetiere ezali batekaka bisika wana mpo bisika wana basala yango mpona basimetiere moye tolingake batekaka kuna eza te nakanisana namoni ke nasuki na wana sikoyo bato bazoteka yango eske ndenge bovanda koto bosuspectaka te ke bato baye koluka terrain basomba bakelakisa bango na cimetière kuna bomona bango te tomonaka na biso bango me lokola ye alobaki ke eza mabele na ye me mabele yango mpe eza mabele neti mabele neti eza ya cataracte kolo mpe mabele atelemeli yango alobi mwaye so bateka so mabele kuna eza te nde wana nde toyoki nde batelemelaki yango me fo bozwa nano bino moko décision ndenge boyi d'accord bon baoda bamisomeli mabele batongi mpe bandako wana bakosala boni bakotika yango ata opesaki mbongo landa mbongo no epai na ye moko moto te atekelaki yo po eza mabele déjà ya cimetière. Ok, merci beaucoup Papa Ima. Vous s'abonnez massivement na Top Africa News, bo like, bo s'abonner massivement kaka nde na ebisa bino bokoza la desité hein tozana toujours pendant ça la bino musala. Voilà, Top Africa News eza kaka ya kisantu te ndenge na koloba yango eza ya Congo Central Mobimba. Voilà, eza ya Congo Central Mobimba to kende vraiment partout. Ba mboka news to eza awa na kati ya Congo Central. Top Africa News na équipe na Mobimba to kokoma la bamboka wana. Alors merci na bandeko nyoso bazwa qui vraiment libaku ya Rolanda biso na partout dans le monde on a comme na bongo Papa Sunda Afonso depuis Suisse, la Ouest Mamona Adio Diogène depuis Genève et Jado de Cambodge, Maman Sylvie Mode qui me fouka toujours Mami Kitoko voilà na pesibino bambote vraiment ebelé héritier vous qui na la crèche le big manager na pesibino bambote belé pourquoi pas dire un grand merci une fois de plus à Papi Médé le jeune producteur. D'ici là portez-vous bien et un grand merci à mon équipe technique grand et costaud. Bye bye. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé à love Romé Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto Yokota nga motema vraiment yezo inae Bilivu muka Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga Yeteli selinga bolingo na komi mpe na kolia Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga ise Nalova nanga iseye procédure na lande memi nga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour
keto azala sekompene nanga tout le temps miomi otakanga na litoi ye kaka na héros boss mukuna mon amour propre au fond de moi ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongoro Mata 7 comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvert maternité nzambe ya sala keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon keto Bibiche Mandala Nida Madaka Claudicia Nataba Bandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua Nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera mote ata na présidence na yebike kosimaye ata okumi wewe vraiment tokoko ma bien félicité Nyongoni ata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga démon vivant j'emmène na zanga Keto nalinga nalinga nalingi nalova 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 na kraka batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyette na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tanga memanga na couloir ya bagu na mela milke check na menia lelo kobosa na société ya samouraï na ndamwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyette na belaka soki chéri na noisongite ba égal malade mikolo pe na comprendre les sous-soutés osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomo sola ka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingi sema kotaba na mibali okomo luko devire maloba matoi bani ba bloquer yo tak orate amitié Raymond Ikoza Bio J'adore l'opéra Cyprien Bongulumata 7.0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Bantousi Leki Yamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba